alingité mais pour des intérêts songolo pakala afandi kaka mais azo sala vie na ye mususu et ko za lande ko mobali comme ko za de moi si voilà na kaka basité ozo mona mais ce qu'on vit à bongo et au sali bongo et après ozwani c'est ça ndeko jani akufit akei parce que tokolo bango zali victime d'amour ya bolingo parce que na trempe azalaki nango je pense que soit linga qui moi si na été ou sa petite famille là qui a fondé donc banana na moi si na ye soka linga ki bango te mais atika moi si on a kala mais pas bala moi si mususu soit pe donc na ye na nationalité na ye voire même na temps on c'est déjà na poto mais soit bané ko accrocher kaka pas moi si moi je dirais que alinga ki mwasi na ye donc azali victime d'amour de bolingo de boumilier contrairement tout ce qu'on peut dire alinga ki mwasi mais mwasi alinga ki était et hier abano vivre toujours l'espoir que mwasi peut-être a changer malgré ba problème a changer ba ofanda mais mwasi alinga ki kaka yete le koso mbongo et qu'on met on a pas de dépravation oui Nicolas le koso mbongo mutazali prêt à faire tout c'est ça yango to moni ki lesbienne combien belé to moni ba PDP ba combien belé mais ba les belé abotama bongo te pour na cupidité voilà andimi a comment ndengwana ozomona donc moni cupidité wana et marchera toujours na sexe. Parce qu'il y a des gens, azali wana et azo proposer yo atiangona pesa ndengolo baka pesa ma baloba na kin pesa makambo ozoma makambo balangage na bango babiloko ma besiko yangwana donc nous avons perdu tellement ba valeur biso continuer ko perdre ba valeur wana et l'Europe occidentale a déjà perdu toutes ces valeurs ba valeur bazala na mais ba valeur chrétienne et autres ils ont déjà perdu il y a longtemps donc société au contraire ils ont un déclin du fait que même un mariage à sexe opposé ils ont autorisé mariage pour tous partout les combles l'année ils ont obligé mboka ou abiso Afrique ba adopter même type de comportement ils ont obligé bango donc ils ont une société moko où ils ont poussé même la société et qui est en déclin quand on regarde ça, on a brouti. Au moins la kala, bazo ta poto anobenga ba Belgique banini so moni mutu azun boyo mona ka intellectuel pour ça la logique moko voilà azan lenge moko boy au jour d'aujourd'hui on voit bazo ta poto bazo la mboka ba brouti oui mutu kuta azana ba mboka kuta azana na niveau azana connaissance ko leka muta uti poto tous allez na toi azali na vérité absolue ya nzambe azali te mutu azali na vérité absolue ya nzambe azate ozomona donc oui religion ezali on a ça toujours part des choses entre la religion et la spiritualité dans l'obage je préfère être spirituel que religieux ozomona parce que onyo ezali religion ezali ba structure biso batu to sali hein tout ba dogme na biso ba loi na biso ezala wa ba règlement d'intérieur tout bon na lingomba na biso to sali mutako mela masangati mutako sala boité pour des raisons telles ozomona mais ningo lo bateke nzambe nkolo mutu na butu ayi goye bisabino ngo non c'est archi faux pour société nyo sur place bazali il faut mettre des règles oui go mema yango mo ba tsa pe ba règles ozomona tandis que ceux qui sont spirituels, ils ont la compréhension, il y a la philosophie, il y a la religion, il y a la facilité à compréhension, il y a la nzambe. Pour nous rejeter, on nous comprendre, voilà. Mais la religion, vous allez na ba dogme, vous avez une idéologie, vous allez biter ou comprendre l'autre. Au moment où l'autre est le adversaire, raison pour laquelle tous en la guerre, bah confier à la religion. Et ce genre de conflit, imaginez n'engeni ni batu,
bozali na courant ya christianisme bino nyonso to sala ba église na biso za ba communauté mais ba ona ba o bakangana te po ba pasteur na bo bakangana ba yoka na kapete ba guerre ba guru baza ko ba guru c'est ça non baza penza ba guru baza lokola te mais baza ba guru ouais mais ma derrière lui ba tout full na ye na sima oyo bazo répondre que na ye aibisi bango à gauche donc azali donc oh berger ko na ba meme na ye so imaginer ce qu'on est nga mokolo bona âge na nga na ke nekozala mpato be buele ya ndeko ape mobali lokolanga bon ils a beaucoup de froisseté hein tout le monde a l'église na biso ça beaucoup plus communautaire hein l'église na biso ezali communautaire l'église to kende d'abord officiellement to benga ngo l'église te pour les associations église ezali eloko ezali structuré ou ezali déjà bien établi l'état oui reconnu tel que catholique par protestant et voilà même bagimbangiste ba travailler sous ouvert église protestant basé comme église protestante plutôt oui donc yebani déjà internationalement c'est une église africaine où ils allaient établir mais l'église où est biso bazali enregistré comme association bazali enregistré comme église yango nezo sungate na côté même ce côté c'est des gens vie c'est ils allaient classique où ya biso ils sont toujours là ba conseil ou matéa ou étali société ils les font pas ni se sera basé toujours s'il y a pas de sorcier il y a des esprits il y a des liens bandela na likamalo bidong église ezaka biso matéa na ngo bazoteya toujours makambo ezali abstrait des choses qu'on voit pas parce que quand on parle des sorciers des esprits qu'on les voit pas c'est abstrait oui on peut croire ou pas oui parce qu'on les voit pas mais pourquoi bazoteya ka matéa wana mais parce que ezali ba matéa où ça a plein où ça a sold out au moni souvent moni mutu soit échoué na vie ou bien toujours échoué moi une société soit comme échoué oui comme moi nzambe comme alwa esquisse ou eza psychologie en même temps ils allaient philosophie d'accord mutu ou une société soit comme échoué comme moi nzambe comme alwa esquisse aux hommes TV et landa biso tina banda todos os angolanos que em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV. Webec. Ba histoire secret, Gemidor TV, abi misongo na poisa. Gemidor TV, yonde. Ba bo s'abonner, ezani na ngeli sekulu eloko. Tango koti na Gemidor TV, pour s'abonner, okomona esika mo ba komi na rouge. Mupanzi koto ezana liboko moko esali. Ezana liboko muso esali. Yo sikoyo oponi liboko oyo esali bo so très bien. La kisi osepe na chaîne na biso. Olongo bana okiti na okomona ba komi en rouge, ba komi s'abonner. Ozi moi flèche wana eza wana o cliquer. Tango cliquer okomona eloko oyo ya ngonga eza mupanzi. O cliquer na eloko wana ya ngonga ekosala on dirait voilé le qu'on a on a déjà ça l'a assuré na Gemidor TV Gemidor TV merci bandeko balanda Gemidor TV toyesu kopesa bino bambote na si toi les a bougé na makambo ezoleka o bandeko nyonso tout vraiment baza au courant ya makambo ezoleka komona o ezosala pasi ndeko mobali un grand comédien grand artiste a mboka akufa kaka boye eza pasi mingi na yango toye pena to partager mawana bino to meka ko débuffer mukena ndeko Olivier ya kotala vraiment makambo parce que ekomi ebele na poto bakango oyo ya Janie bimi parce que aza star ebimi mais baka isolé eza ebele o ba mama vraiment baza roboma mibala petit feu alors toye ba penza pourquoi makamanengo nezo salama pourquoi bambasi faut ba koma na niveau ya ko faire souffrir baninga tozo comprendre tes années. Bonjour Ndeko Olivier. Bonjour Ndeko Olivier. Mikolo Belé. Bonjour. Balandina biso sur Gemidor TV. Donc
Voilà. Tous allés encore de nouveau. D'accord. Voilà. À part ça, bah, santé, ça va. Oui, santé, ça va, avec la grâce divine, comme toujours. Donc, toujours résister. D'accord. C'est bien. Toujours résister. En tout cas, toye total sabandeko makambo ezoleka vraiment to vandi kaka lobi pamba la moko internet bouger ndeko jani akufi apike crise akufi. Ozwa kitango ozwa kisangone sa ki ondeni. Bon, on a joué qui sango, on a douté qui liboso. Après vérification, tu as au moins les abongos. Donc, ils ont dit le coup là. Bon, on s'y attendait pas quoi. On s'y attendait moins. Mais voilà, donc, paix à son âme. Condoléances surtout à la famille biologique et puis artistique. Oui. Et ils allaient pas si, mais ils allaient. J'aurais aimé peut-être décortiquer la situation à Boué, on a peine à la gente féminine à côté. Voilà, pour organiser bango, oui. Les alatés sont comme si tous condamnés bango. Condamnés si pour bon mais non. Donc je crois son cloche il y a deux côtés. Deux côtés, voilà. Et qu'on soit réflexion avant de Kobasi, de Komibali. Mais cela n'empêche que tu peux quand même décortiquer fait aux alliés réels d'après l'information où ils ont mis. Voilà. Bon, tu vois le bâté qui moi si nous t'avons mis puisque bêtier ma cité oui mais les zara ma cité zara il y a plusieurs façons voilà donc voilà quoi. Ah mais siko vraiment to kotana nous pena komona avant to zonga na nous ndenge zake ndenge batu bazolo ba moi si asali boye moi si eloko biolobi fallait bande ko basi pe bazala wana to meka ko débattre mais bon to ko s'organiser ya ko luka pe bande ko basi bazala na plateau na biso to solo la pena makamango ko tala les pour et les contre au lieu que biso to yaka ka pona ko victimiser bango ezamala muti mais siko yo komona ndeko jani azalaki ana poto akufeli ana poto. Est-ce que Vinaye Penza et Zalakinde est tant qu'artiste? Bon, merci pour notre tournoi. Je crois que nous sommes en réalité à Poto. Contrairement peut-être à Bandeko Batika, à la Mboka, image basana à Poto. D'abord, ce qu'on y a, Bamboka, où est Bamboka, Batuzan, Balouan, Amo. Voilà. Il faut vous respecter. Donc, on a un Poto, mais ils ont un Poto. Pour eux, à la Awa, il faut remplir certains critères où est-ce que à la reconnu comme fanda awa. Si vous remplir en moté, vous avez reconnu comme fanda awa. Alors si vous avez reconnu, donc vous allez nulle part, quelque part au le baquet, vous fanda en clandestinité. Voilà. Donc vous allez légalité. Donc artiste ou pas artiste pour exercer, je crois, misala nayo ou tout autre métier, faut d'abord établi légal. Oui. Pour avoir autorisation à exercer. Au moment où vous avez légalité, moi exercer, peut-être exercer dans la clandestinité, tout le monde a un qui peut filmer. On est dans les canaux communautaires. Mais l'État a évité. Mais c'est quoi un problème. Bango est un artiste. Alors il faut tout le gars to fungola na moi mayele muke na bandeko na biso obayaka bambi bengi artiste. Est-ce que tant bayaka bopena bazaka reconnu nanu à partir à mboka l'État oya ya Congo ayebi bango apesa bango ba carte tant que artiste ou bazaka na eloko mokote. Bon, l'État peut reconnaître bien. Vous avez artiste et oye un objectif ni. Ah voilà. Pour ce qui en tant qu'artiste, va reconnaître que exercer métier dans un contrat. Oui. Ce qui contrat ils ont même un temps et belé. Bah vous pouvez savoir mukanda bah ebi kaza légal aye osala musala nae, futa ba droit nae bempo nae et puis a ozonga. Akoyo bana ko mouvoir donc ça ba mouvement nae kindiki azonga tant car ils ont mona ba musicien te ba artiste musicien. Oui. Ba ça na ba contrat ba ko beta ils ont permettre bango. Oui, à l'époque ndenge papa wemba yaki na ba ligue je coin pas bango tout ba redia miss ba za ki pena ba pesi bango mikanda bango nyonso tout. Oui, effectivement. Donc peut-être artiste et musicien ba dans un privilège Johanna. Vu que ba yaka coopérer officiellement sous ba contrat, ba zo déjà ba autorisation
obligation de travailler dans le contrat bazanango bazana chance wana. Par contre artiste comédien ya biso bazana chance wana parce que ceux qui même ba ko prester awa ils a uniquement communautaire la communauté ga wa biso. Donc yango vraiment empêche que tout ba contrat ngo tout le monde a pété individuellement na bandenge na bango voilà pas ya ko exercer mais pour aluga ko s'établir awa. C'est ça. Mais sikoyo problème eza o pena tozolinga totalisa bandeko kufa ya Jani sikoyo. Est-ce que lokola ye azala ki établi awa te azaki atana mukanda moko te oyo l'état zo reconnaître tant qu'artiste ou bien comment on appelle aza nani artiste comédien na Congo o bazoro tant que congolais avant daka awa ata document moko officiel o ils ont présenté ya ngwezate siko kufa na ye ekoleka ndenge ni. Bon, c'est un peu compliqué, comme la Rolobeza compliqué, il y a l'État français, ou l'État, va considérer comme indigent. Voilà. Va considérer comme indigent. Donc, pour sans papier, bazalaka, l'État est baqué, bateau légal, pété, bazali, bazali débouté, fallait bima, fan de la clandestinement, bayebi, benga, on a quand on a indigent. Donc, azali indigent, indigent, l'État peut aussi cater mouta pour la voilà. Bien, on met dans la morgue, donc, bazalaka na besika ou place bakunda. Bako kunda wana. Et puis possibilité ou sous ces alliés parce que l'État n'a pas au moment de reconnaître ceux qui ont reconnaître quand même à qui reconnaître bon comme tu as dit l'État n'a pas il faut bah artiste bah plaider il faut pas monter au créneau pour pas lobby là dans likambo oyo de façon que le gouvernement dans l'État principalement ministre il y a culture ameka pour ambassade des alliés. Ça la démarche administrative officiellement de façon que meka ko rapatrier corps. L'État français n'a rien à perdre sur bazon ici corps na Congo. Au moment où ce ambassade n'a biso premièrement, eu contact naïe à prendre officiellement makambo à main, toujours reconnaître que c'est un ressortissant congolais, azaki artiste, nous en a besoin couronner zonga. Il faut pas poursuivre la démarche, n'a pas freiner les alaga, donc opposition. Mais est-ce que l'État vraiment y est? Il faut que Makamu soki mutakufi que à côté Makamu parce que basé belé, ah on a poto. Et ça na mingi pe parmi bango pe bazaka ba sans papier, bazape na ba vimoko, indeka tozolo baka ya ba ghetto Makamu kezanga tina. Est-ce que l'État pe na yé moko za fierté ya mboka? Ba sali pe misala e belé na mboka, o bazulonga tali kutate. O ezala ki batu bazo ba se bango ka ba théâtre ba futi ya mbongo, mais Sokoda ou bien Ozaki Liboso, Imkasu Kinini, et fouta bango babilo côté ba evre na bango. Est-ce que l'État peut prendre soin na bango, na bomoité asunga bango, au lieu que azelaka bango bakufa? Merci de Mutuna. Moi je pense que surtout l'État, c'est que l'État donc l'État a failli. Parce que c'est l'État qui devrait en principe s'organiser. Pour ça là que structurer domaine artistique parce que bah côté ça bon bah no côté ça bon oui bazaki na ba droit d'auteur droit ezali tellement multiple ou bazalaki nango et puis ezali domaine moko secteur moko et engageaka moko ko saka en Nigeria lelo avec Nollywood des consorts biloko moko bazali ba komati na niveau ya states on a ba filmer na bango oui ben exemple moko bien ya ngwana vraiment l'état na bango azwaki makambo sérieux parce que ezali secteur ozo côté ba devise na mboka et puis ils ont vendre pays image voilà ils ont mettre pays na diapason na ba culture malheureusement na mboka na biso biloko wana nso bano zwangoka histoire moko ya batika ngo na ghetto yango ba artiste bazo kufa na beta bazana oui parce que ceux qui mboka za structuré na secteur wana je ne pense pas que baba non na bozana besoin ba ya ko kufela na poto ba ko luka na poto akufanda na mboka na ye mbongo na ye ya ba makambo sala eza ko kota peut-être soit au en Europe pour na voyage pas touristique c'est produire et pour azongi na ye tellement biloko nyoso wana ezati yango zo mona batu nyoso mutu nyoso vous imaginez que tout le monde a une autorité à une poste mot quelconque à une mission de service makimi mais voilà akimi pour la nini alors akimi pour la nini là il faut se poser la question donc
moi je pense qu'il y a au monde à chaque fois artiste Mouta Koufi, l'État et comme Maman Denise, ils n'ont rien à voir en principe parce que bazana ministère de titel, organisme où il y a bango, structure où il y a bango équipe par exemple artiste comédien, musicien, ezalaka, mais structure il fonctionne en dernier. Grand point d'interrogation. Ah, mais ce qu'on a structure on a nyonso ezali to moni pe bande ko belé ba kufi bezaleka soki muta kufi to mona ki ba auto kufi belé pena ba auto kufa 2023 ba comédie ba kufi e belé mais ko kufa na bango mbala moko soki Maman Denise te nani président Fachi soki président Fachi te ba koma ki même ko sala recours na ancien président Koloba na Maman Olive Olive, Maman boy na boy ba femme wana pe na boboto bolingo bango bazaka nango quelque soit ba finga na bango pe bango mais ba portaka bango pe plus ba yaka pe kosunga to moni ba liwe belé Maman Olive a contribué aye pe na babiloko to mona ki ndeko daditi tambala tanga kufi to mona ki donc voilà alors mboka sikoyo tokene pena bien na mboka sikoyo ministre ya culture eloko nyoko yebise na minute. Bon, moi, ça a été parce qu'ils avaient d'abord secteur naïe. Donc, ils avaient une équipe, basée sur la structure. Et je pense, ministère et la culture, ils allaient parmi un ministère pauvre. Oui, ça c'est vrai. Et je ne pense même pas qu'ils avaient un budget moko, ou ils ont comme même 2 millions de fonctionnement. Officiellement. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Ceux qui pèsent à 2 millions, on a aussi qu'ils ont frais de fonctionnement du ministère. Il y a voilà. Or, les alliés ministère Moko, ils ont encouragé, ils ont un mongo sakanati. Ce que multiples droits, terre bazaranango. Il y a des artistes bazaranango, il y a des domaines belés artistiques. Donc, or, ils ont une question d'encadrement. Donc, en principe, dans la situation bouillée, vous avez une mais il faut pas avoir la responsabilité dans le cas où. Évidemment, il y a que Negodjania Koufi a une vie personnelle, est-ce que à s'organiser c'est aussi une question. Voilà. Et tant tout. Parce que tu as dit que Batunio se peut battre na Congo ou baza peine l'autre côté l'État te mtakunda. Voilà. Recourir dans l'État. L'État wana pe moyete. Donc en gros ça doit recourir dans l'État parce que bazaki bato ba exercer qui ba métier moko songolo. Oyo ba métier wana fallait en principe côté la rabango mbongo. Comme l'État a ko encadrer ba métier wana te. Bato wana ba okufa pauvre. Il y a un moment où en plus à Koufeli Libanda. Pour ça, Koufeli a un pays où il y a bien la famille, il y a bien les collègues, il peut s'organiser, il va condamner. Mais c'est fait qu'à Koufeli Libanda, dans la situation, dans la condition, pour ne pas comme indigente. Il faut vraiment. Et le moko et salamapo et réputation mboka. Ils ont réputation pour mboka, ils allient bameka au moins que ça là quelque chose. Oui, c'est reste que raison vraiment ezali pour tout monde qui mira esa nangola mira esa kufaki nangola eza ba comédien ya kuna na batamite mamawa mutu ba kotizaka ba mbongo pona korwana ebima à l'occurrence na opesa pena mbote na afande o vraiment bango ba lataki susi wana ya ko bimisa korwana ti na nini mais l'état a sakine loko mokote. Oui, merci na remarque au sali. C'est la même chose. Et l'autre chose, c'est peut-être remonter directement, recourir à Maman Denise, président Fachi. C'est trop fort. Et peut-être qu'on recourir même démarche à l'Ibosoba Salango par rapport à l'ambassade. Parce qu'il y a l'ambassade,
oui. En France. Donc, au Kenya, on a ambassade, ambassadeur, on a service, on a élément, on a contact avec préfet, Sika Moutakoufeli. Donc, ça la démarche, on a administrative. Le fait qu'on reconnaître qu'Azaki Congolais, peu importe, Azalazala qui illégal ou quoi, peu importe. Oui, tout ça Koufi. D'abord, l'État français dit qu'il va dans bateau, illégal. Donc ils allaient pécheter. Mais ambassade ça va démarche wana, ceux qui au sein na bande ko comédien, ba cotiser na bateau mawa, ba cotiser pour raison à Congo. Les gens vont le faire toujours parce que aïe mutaki aïe bani. Azalaki pe na corporation moko oyo balinga ki yepe. Oui. Et c'est possible, hein, oui, pas forcément faut recourir Malamoko, président de la République, ou Maman Denise, ou oui, ministère ya titel, où ils allaient à Kiltir, oui, ou interpeller. Oui. Et il y a un coup de fil de rôle de capé à niveau ambassade, les conjointement, démarche, possibilité. Ah, mais si quoi, tous on a pas katia les Cameroun de Kojani à Kutikotika Biso Awa, mais n'engé pe batu bazo bima bazo loba makambo belé. Alors, remarque oyo ngana sali parce que nazaki na uti Angola na ye komona vraiment makambo ezo le kakuna plus de 80% na koloba même 90% au l'état ye moka lobi officiellement na télé 90% ya basi déjà ba koma ba droguer comme la ba drogue et puis majorité mingi ba komi ba lesbienne. Et mingi pe misusu o bazoya même ana poto tozomona ngo donc ba komi na ba vimoko boye donc à vitesse balingi mbongo balingi bakoma mibali ebele poka ya jani ebimi e monani na poisa azani mais bakawana eza ebele ana poto basi comment ba komi koniko la mibali to lo bana likambo wana. Merci Ndego. Donc bon, cela va de soi ngana ko lo baki poto relativiser situation donc il faut généraliser et on a qui ceux qui balasima to so bandeko basi to sola bango pe moi réflexion bien pensé quoi parce que ils a la problème sur la paix individuel mais er toujours mon ango commis classique récurrent là tout le débattre dans l'ensemble mais ce que tikali nango ils ali bakamoko minoritaire tout ça mais dis-moi c'est évident et comment récurrent surtout en apoto. Primo, moi je peux dire il y a un problème il y a cupidité. Et là go bouma ils allaient cupidité oui sexe. Des biloko wana. Oui. Des biloko wana oyo ils ont bouma pena ils ont détruit la vie ya batu. Cupidité d'argent wana na sexe. Il y a un monde classique na mino wa batu. Soko landi la plupart abali tout bato ça la statistique. Biso to kota kana ba bureau mususu zali ba structure na bamboka o to fanda to kota na ba structure wana bango moko ba osala ba statistique ya ba cas même ya ba divorce na niveau communautaire na niveau ya bangote na niveau ba communauté na biso et il se voit qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Il y a un moment comment on coututi na ba niveau à changer la loi na bango en termes de mariage. Qui ba tout sou boye vraiment au côté ça dossier ba comme compliqué bino. Balingité et comme ina ko bang sa mundele. Ba comme soupçonner parce que ba divorce on a ba conséquences na la société na bango. Oui. Ozomona. Ça fait na ba conséquences dango oui. Ozomona. Il y a un moment des types. Il y a cohabitation. Donc, à concubinage isali officiel, hein? Concubinage officiel isali, pas forcément qu'il faut nous balana. Isali pe na cadre légal, na ba loi, mariage ou isali officiel, union, na mariage, isali na cadre na ba loi na c'est différent. Nous là ça va strictement on va limiter un peu ba dégâts. Na makambo ebele. Mais biso suko to na ba société mongo où culturellement, il faut se rendre compte que biso toza na philosophie mususu. Toza na mamoko ta na philosophie mususu. Même par rapport aux installées loi par rapport relatif à la protection de la femme.
tu y a un avec voilà protection à moi si ou loi ils ont protégé beaucoup plus moi si à l'abri. Oyo bango moko ezali assimilé parce que la culture na bango c'est tout à fait normal. Oui. Oui, bazala pe na ba siècle kala où moi ça zala qui marginalisé, moi ça zala qui réduit en esclavage, avec na ba droité, basi pe balité de façon que changement ça la changement quota depuis un certain temps, ils ont assimilé, ils ont déjà na culture na bango. Par contre biso to wuti na bamboka oui. Tozali loi ezali oui et protégera moi aussi mais tozali na ba juste coutume aussi. Oui. Et souvent, on a juste coutume na biso, moi si, elle a même point d'égalité, elle a même niveauté en termes de droits. Alors, et là, on a déjà, ils ont des facteurs makasi. Donc, ils ont dit le là, Moutaouti, na mboka moto, aye par exemple, aye okuta Malili Malamoko, et au Belissaï. Différence wana. Et moi je posais problème en termes de compréhension. Oui. Et on s'intégrer. Pourquoi? Intégration, non. On comprend le système, façon dont on va fonctionner. Donc, au côté là, mon délai, moi ça mon délai, n'a pas loi, n'a pas protectrice par rapport à Bango, à comprendre différemment par rapport à en plus, c'est ça question d'instruction. Oui. Fingité, mais par rapport à niveau éducation, instruction, à comprendre différence. Et bien, comme souvent, on a eu la psychologie, pour bien la sociologie, tout mais étudier et la société. Et Moutou, par exemple, ou à Messana, bana vie amoureuse. Moi aussi. Nous avons une copine. Une copine, moi, na batwa. Beta Ivona Batinel. Azwa pe batala. Aole la ola ndakaka. Tu es bien mon biso. Oui. Odo mobali mutaza ko s'imposer za ku neloko olobati. Ozomona. Mais sikoyo, ya mesana bongo na mutuna yi. A trouvango ya normal. Sikoyo ko se retrouver awa. Na ba culture mongo ou ezala abongo te. Ozomona. Si ko pa na ye, au lieu à comprendre dans que non, et nous lobate que bâtir au dossier mobali, mais au faire comprendre mobali que non, ici ça parce que explication zali. On peut traiter l'économie à moi si voilà. Azali mutu loko la en plus moi si faut kolinga hier pour aba maman ba sœur na biso oui sans moi si na limite mutu vivre sans moi si bango mutu ba pesa biso vie maman biso 9 mois en tout cas respect belé na ba maman donc rien à dire mais cupidité on a lelo to zoloba lelo na ndengo loba kike cupidité sexe comment ba milimo on a elati bango kolata bon eza milimo te mais société au monde évolution société société toza nango actuelle oui et puis na ba technique informatique oyo information et où ezali ezoke na vitesse moko boye pour monde comme global oui onyo sozo sala awa na minutes kaka na pe bazo mona tout oui et le problème de ça moi je dirais que au moins même quand on parle de la démocratie moi j'ai toujours cru que démocratie il faut pas toujours façon qu'il tire à awa oui tout même on a mboka na biso non nous avons nos us écoutez voilà différence au monde en Europe occidentale ils ont qui na déclin civilisation nous sont en mokili ceux qui atteindre apogée na déclin voilà ça c'est vrai ce que les problèmes faut qu'on y ait na déclin wana et au salama comment faire pour na atténuer wango les ana ba conséquences so fixé aux monde pour civilisation oyo ya
Europe occidentale et aucun événement à déclin parce qu'il y a pas mal de valeurs, même spirituelles. Oyo, bah valeurs on les a les sauter. Donc aux hommes Mbongo, hein, Mbongo même je crois c'est biblique ou quoi. Ouais. Mbongo, mon cupidité à Mbongo déjà, j'ai parlé de cupidité et les sexes. C'est que cupidité déjà, le coso en Mbongo, et qu'on met on a pas de dépravation. Oui. Les colas le coso en Mbongo, nous sommes prêts à faire tout. C'est ça. Il y a tout le monde qui lesbienne comme belé, tout le monde va PDP va comme belé. Belé, mais va les belé, autant bongo pour la cupidité. Voilà. Andimi. Ah c'est à comment n'endengwana. N'endengwana. Ozomona. Bon, mon cupidité wana et marchera toujours na sexe. Parce qu'il y a des gens, Azali wana, et Azo proposé yo atiango na ça, Nengolo baga, pesa baloba na ki, pesa makambo, ozoma makambo. Balangage na bango, babilo comme besiko yangwana. Donc nous avons perdu tellement ma valeur, nous continuons à perdre ma valeur wana, et l'Europe occidentale a déjà perdu toutes ses valeurs. Ma valeur bazala na mais ma valeur chrétienne et autres, ils ont déjà perdu il y a longtemps. Donc société au contraire, ils ont un déclin du fait que même un mariage à sexe opposé, ils ont autorisé mariage pour tous. Partout, les combles l'année, ils sont obligés, Mboka ou Abisso Afrique, d'adopter même type de comportement. Ils sont obligés, donc ils ont des sociétés moko où ils ont poussé même la société et qui est en déclin. Tous la monde dans le Moyen-Orient. Pourquoi Bazali n'a conservé la culture là-bas. Même pour la moissi, pour la nini, Baza beaucoup plus protectrice ou protecteur plutôt. Il y a Bassi qui a préservé parce que Bayebi à travers moissi toujours déclin pesa la marque, réussite pesa la marque. Donc éduquer une femme c'est éduquer une nation. Voilà. Moissi. Tous à la hâte, misala, ba maman batika la na bana, oyoka biso toyaka, ba maman pe basala ka toyebi. Na vie à poto toyebi. Mais souvent, au moins maman zali na système maternel wana zala nango. Oyo biso ba maman beaucoup li biso. Bazaka na facilité, on a eu à quoi apprendre par ba maman. Ba papa biso toyaka ka peut-être yo ko imposer cadre mogo. Il y a logique. Alors, ce qui maman déjà à la base, hein, Azali déjà dérouté, on donne que c'est qu'on a. Donc, au moins, image souvent, bande qu'on est vivre dans la poto, ni ba ozwango arrêté, to uta na ngokuna. D'accord. Foncièrement, mutaye déjà na bandenge na ye, et là ko kutana oyo ya kangisa ngona mutuna ndenge na mabe et puis sinini victime sigo abima. Oui. Parce que bon, ndeko moso se comporter bongo. Oui, pour na mbongo, pour na c'est parce que classique comme anine. Na boya na mobali pour na sexe. Est-ce que makamona baloba kezaka ya solo po ba amise ka galerie azolo bandengwana? Non, et comment c'est la raison du plus fort. C'est la raison du plus fort. Et comment classique na monoko bato. Parce que na classique wana, ça va humilier d'abord l'autre. Ouais. Et ko bomaye d'abord à petit fait. Oui. Donc non seulement au ligné na yoté, au moins ils sont ndenge ba tuto lo baneti na Paris, mibali belé le loba comme ba SF basi ba bengana bango, batikala na bana. Donc ezaka kapona c'est pour côté musupe to loba pe que na Paris pe za pe makama mbongo pe. Pour mingi pe batikala pona mbongo po azana 4 5 bana monique vie yango moni pe ba français ndeka ba o ute ko loba tout à l'heure a biso a pe ba loi changer France pas changer ba loi pour qu'on remarquer pe ba couple belé comme qui victime basi mbongo ko chasser mibali. Merci à mon tour nao ils allaient constater au sala partout on est là changer ba loi parce que on abuse tellement à un niveau où bango baza ko mona ba ça constat wana. Comment voulez-vous mutubo kabwana moi si na on continuer au bota soit vous en abino ensemble vous profitez dans l'état. Oui. Alors bango ba ozo ba bino ko bon qu'est-ce qu'ils font? Ba changer pe ba cadre na bango comment faire et puis ba opesa ba mbongo wana mo lo bate ke bolia kango
pour na bango c'est sous-entendu bozo ko éduquer bana bozo sala mais et ba hôtel la taux ya délinquance hein na ba mboka na bango surtout na niveau communauté bazo monaka ezali ka étranger hein bon ils se disent il y a un sérieux problème ouais. Allez, bon, on a étudié phénomène, pourquoi, bah, on se rend compte que non, et bah, des gamins, il y a des mamans qui se retrouvent femmes seules avec enfants, hein, tu peux ça va bongo, mais ils n'arrivent pas à cadrer leurs enfants. Bongo wana koma ya ba staff na bakin akene Kishasa et belé au monde pas bengisi mobali musuna Kishasa za na mobali na ndaku wana ezakanango insuffisant et kokakanango ti et kokaka pe jamais mbongo wana mbongo wana ba mama zore et kokaka te za nango insuffisant mais ngo la zone ba cupidité et même makambo et belé parce que au moni mutu mususu au moni siko kuyaté kule et souvent, les gens entre eux, ils discutent, ils ça n'a pas conseil, ils partagent leur expérience dans mon personnel. Agolinga a induit ka baninga nere ko bazale belé moko voilà. On expliquer ba ndeko musutala ngala sala ka eloko on a ta ba conséquences na ngozali boye. Non non, il y a ko préférer à induire baninga nere ba ko répondre kana et ba ko mebele. Ozomona. Ah non, ça là n'a aucun boye ça. Oui, c'est bien. Au sali bongo, au tikali yomoko, au sali ba calcul, on va nous en bongo, au tikali yomoko c'est bien. Et après, et on commence à confronter, papa zala raté. Bana baza bango moko yo fo bimao ki ne sala ka ozonga ka ozo contrôler rien. Peut-être que vous avez des personnes, moko so ke sala moko azonga ka même présence, au moins présence ya maman nanda, na papa nanda, et joue toujours grand rôle. Mais kolobana nous komona vraiment ba makamabonde to uti koloba a cupidité zo sala et puis komona niveau ya sexe pe donc tout ça mais kolanda batona nyo surtout majorité autozoloba lelo makambezo leka baza plus na be église est-ce que église ezote ya bangoni. Merci pour la motuna. Bon, pour la go froisser, bon, ils ont beaucoup de froisser, hein. Toujours l'église n'a pas beaucoup plus communautaire, hein. L'église n'a pas communautaire. L'église, d'abord officiellement, l'église était pour l'association. Église, ils allaient structurés, ils allaient déjà bien établi l'État. Les communautés catholiques, protestants, et voilà même Bagimbanguiste, travailler sous ouvert église protestante, basée comme église protestante plutôt. Oui. Donc, il y a déjà internationalement, c'est une église africaine où ils allaient établir avant. Mais l'église où est Bissau. Ils allaient enregistrer comme association. Ils allaient enregistrer comme église. Même ce côté, c'est des gens vivent, c'est qu'ils allaient classiques, où il y a Bissau, ils sont toujours là. Bah, conseil ou matéa ou état société, ils ne le font pas. Nous sommes basés toujours. S'il n'y a pas de sorciers, il y a des esprits, il y a des liens. Bandela na likamalo bidong église ezaka biso matéa na ngo bazotéa toujours makambo zali abstrait, des choses qu'on voit pas. Parce que quand on parle des sorciers, des esprits qu'on les voit pas, c'est abstrait. Oui. On peut croire ou pas. Oui. Parce qu'on ne les voit pas. Mais pourquoi bazotéa ka matéa wana? Mais parce que ezali ba matéa où ça a plein, où ça a sold out. Au moni souvent, moni mon tout ça je échouer la vie. Ou bien tu as échoué, une société soit comme échoué. Oui. Comme moi nzambe comme à l'esquisse. Oui, la psychologie. En même temps, ils allaient philosophie. D'accord. Ou une société soit comme échoué. Comme moi nzambe comme à la esquisse. Aux hommes. Moutou nyonso soki makambo yo simbate na vie. Soit na berère na emoko, soit berère pe ya ba structure. Pour moni awa to résister, moni munele na zui en na ouvrir parenthèse, munele awa ba vivre peu ba siècle ba souffrance hein, ezala boité ne to mona lelo. Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé? Fallait tout structurer makambo, société na ba. Ba sala ba institution ebele, mais sala to sala ka. Mbongo na biso pension, ba kata biso zo salati.
Bassurance ebele bakata to salade et aux sala. Ce qu'on s'est retrouvé dans chômage, OK, na cité la chômage au futa. Ozo minimum on pour kufa nzala. Nzala te. Ce chômage bezalité OK na social. Ozo minimum on pour la nzala te OK no senga peka ndete. Ozo moi. Nous sommes structurés mon on a uta likolo te uta na bempoto futaka. Ba makambe bele kaka. Puta bazana orte bazana côté bazana diamate. Voilà. Ils ont fait tourner l'économie na bango. D'où muta ndeko okanga muninga ndeko ati. Parce que so za nzala, osala raté. Pour osala kadongo kotizaka soit. Bazo fuka. Donc quelque part Rose doit même pour agolia lipa. Quelque part nanda kuno Rose en même temps na télévision oyo otalaka. Donc moi okanga ndeko msundoki. Exacté. Ozomona. Donc, bah, structurer la société na bango. Par contre, biso, bah, société na biso c'est-à-dire non structurée. Yango ezoya kaka na makamba ko de tout. Yango ezoya na ba makambo ebele. Et pour na ba makambo, il y a des gens qui sont plus intelligents. Au moins manipulation. D'autres oui, koloba pena ke ba ndeko na lelo bazo manipuler kaka baninga. Oui, bah, bon moi je dirais muto azali na vérité absolue ya nzamba azali. Muto azali na vérité absolue en Nzambe azate. Donc oui, religion ezali on ça toujours part des choses entre la religion et la spiritualité. Dans l'obage je préfère être spirituel que religieux. Parce que on nous ezali religion. Ezali ba structure biso batu. Tout sali. Hein? Tout c'est ba dogme na biso ba loi na biso ezala wa ba règlement d'intérieur tout c'est bon na lingoma na biso to sali mutako mela masangati mutako sala boité pour des raisons telles ozomona mais ngo lo bateke nzambe nkolo mutu na butu ayi goye bisabino ngo non c'est archi faux. Pour société nous sur place de bazali il faut mettre des règles. Oui oui go mema il y a un moment il va ça peu ba règles ozomona tandis que ceux qui sont spirituels, ils ont la compréhension, il y a la philosophie, il y a la religion, il y a la facilité à compréhension, il y a la nzambe. Pour nous rejeter, on nous comprendre, voilà. Mais la religion, vous allez dans le dogme, vous avez une idéologie, vous allez biter ou comprendre l'autre. Au moment où l'autre est l'adversaire, raison pour laquelle nous avons la guerre, bah confier à la religion. Et ce genre de conflit, vous imaginez n'engeni batu, vous allez dans le courant, il y a christianisme, tout ça là, l'église, dans la communauté, mais bah on a ba kangana, tipo ba pasteur na ba kangana. Ba yo kana kapete, ba guerre. Ba guru, ba za quoi ba guru, c'est ça. Non ba za penza ba guru, ba za lokola te mais ba za ba guru. Ouais, mais ma derrière lui, ba tout fou na ye na sima, oyo ba zo répondre que na ye. Aïbisi bango à gauche donc azali donc oh. Berger ko na ba meme na ye. So imaginez ce qu'on est nga mukolo bona âge na nga. Na ke nekozala mpato be buele ya ndeko ape mobali lokolanga. Yango moni bandeko basi donc ba vina bango ils ont changé te et puis bazo kota kutu na mabe makasi parce que kota zo kende ni ba yebisaka ka bandoki batalisaka kaka voilà donc yango ba vina bango ezana kaka ya double tranchant kokoloba. Bon merci le retour de décortiquer analyser dans l'ensemble. Toloba qui a même spirituellement parlant ou tout ce qui est écrit, il y a Nzambe quoi. La femme c'est la source de tout, oui. C'est la force créatrice même. Alors si dans la femme déjà il y a la source de tout, c'est à travers la femme qu'on peut manipuler pour aussi induire les gens en erreur ou positiver les choses. Donc, makambu, au moins, ils ont battu au guru, au bayebi, principe de manipulation à massa. Et toujours mon amour, a couple où moi si azali na faiblesse, au moins moi si. Même to linga abasi, toi quand la parole secrète.
ils allaient néanmoins la religion. Pourquoi sauter la plupart des gens au Bakindi qui n'ont pas religion communautaire ou habité, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus. Biso Mibali souvent soit ok par influence à moi sinora mais mieux au même. Il y en a aussi au Yomoko. Mais souvent la majorité ce sont des femmes. Alors on doit se poser la question, ce sont des femmes, mais pourquoi la société ne change pas? Ce sont les mêmes femmes qui y vont, mais ce sont les mêmes femmes qui causent des dégâts. Il y a grave. Oh, Bazoboma Mibali. Et souvent les femmes qui y vont, au lieu bazala, et y a un lobby mateya, au lieu ba banda ko apprendre bango pour vivre dans la société, changer dans la société. Oui. Bah me fait un changement dans la société comportemental. Mais non, on ne le fait pas. Mais je vois dans angle où il y a des diables ceci, il y a des démons, il y a des esprits, parce que les alliés mateya mongo ça, il y a accrochaka dans la communauté nabiso. Parce que au échoua qui quelque part est le mot salagité et simba quitté donc bazo memo kaka po ba abrutir yo vraiment société na biso tozali cantonné na mentalité moko primitive jusque malgré toza na poto mais to même omoni ba mentalité na biso parce que toni ko vivre tout en na communauté na biso kaka to na ko élargir horizon na biso té. Au moins, ils sont en Afrique. Et tous les gens mateya et bah le biso ba komba ba Jérusalem, Bethléem, toi nous quand c'est en paradis hein. Oui. Oui, toi non quand ça peut n'aller moi quoi. Jérusalem paradis paradis ça c'est sikamo dans la likolo. Jérusalem Israël le paradis ça la. Mais to komu kende ba classe to otanga connaissance zo ya pou. Oh mais ça n'a pas Natania wa ba beta na ba Gazawit ça c'est là somo et au pousser bêtises ba connaissance ba recherche nao au comprendre histoire ya monde et fungoli misu na mutu vraiment na mutu comprendre que non. Bon, mutu na mutatire na domaine na ye on est nazo juger ba ngote eza domaine na bango o ba kendeki ba kei o alingi ko ndimandi nyu aboyi pe tampi ya etaliga ye na nzambe na ye. Mais dis-moi, il y a de la manipulation. Toujours esprit ba démon boye so esprit na ba démon ba ka na communauté na biso pas minele ba bimisa ba démon ngote mais banda to ya o ba futa ka biso ma famille na ba za na ba tata mo cité o ba loka bango ba sala bango ba lien donc aujourd'hui quelque part quand on regarde ça on abruti au moins na kala ba zo ta poto no binga ba Belgique ba nini so moni mutu azul bo mo na ka intellectuel pour ça na ba logique moko voilà azan linge moko boy au jour d'aujourd'hui on voit ba ta poto ba zonga la mboka ba bruti oui mutu kuta za na mboka kuta ala na niveau azana connaissance ko leka monko ko leka mutauti poto tozali na ba vie mo communautaire to lingi kutala au-delà horizon na biso te poto apprendre même ba makambo tali ba religion ba nini chacun est libre ya ko croire na religion na ye ozomona azali libre parce que surtout le bito ba vérité musu ba connaissance mususu nous sommes qualifié yo o anazali muta ba maison o anazali magicien mais non parce que lingi vérité té il n'y a rien de tel et ça na ka ba vérité toujours poser question mo sikoyo ou à Roma yemo ya autorisé célébration il y a ba couple homo aza wa Roma oui pas pour Roma do yewe catholique yemo konzi alors ba ki ngo pendele kaki na ba ni nyonso tu ba télé ba ni non pas autorisé mais ce qui est autorisé ils ont ba décision moko ezaki d'abord politique et outi ba konzi likolo oui oyo bango baza ko autoriser yango bazo obligé même ba pays na biso tiers monde ba pays na biso ba adopter principe wana pona bango bazo bango za démocratie or de yebi que ezali à la contre ya ba juste et na biso voilà ezali à la contre ya ba comportement na biso certes ba tona ba existe kana ba société nyonso mais so bazali qui face en cachette na ba ndako na bango to yebate mais pas en public oui siko église eye ko emboîter pa wana
Ce que l'église mususu même moi biso ba olobadini a wa Roma a diable wa Roma azaboy. Mais non, mais église catholique wana ngombe d'église universelle et la biso Bible. C'est bon la connaissance à Bible wana. Ba on ba véhiculer qui message wana oui. Bah on peut pas utiliser même Bible ka biso tout ça na et pourquoi on va comme un concept autorisé wana. C'est là il faut chercher maintenant à comprendre des choses. C'est quoi comprendre des choses. Mais étude on a ba betonga na biso ezate. Bible wana tanga ka wa biso za diffé eza ndenge mususu gena wa bango be compréhension c'est là il faut koluka mutu oyebaka mais toyebaka na biso so toyebaka mais mutalinga tikala neka ka ndengwana oui mutako tikala bon to zwanga na plan na ngomba na nga naza déjà na idéologie na nga na pesa na ba mpate na nga na moko berger depuis wana la réseau kota déjà ba ligablo c'est les vases na nga ba mpate na nga na ebininga osana na ba mpate yo kende na gauche yo kende na droite yo kende boy eza bongo wana ezali principe même na ebi vérité na nga ko voilà ngoto mouvement kolo aibisa oge mwana nga tika nzira mais de soi-même on continue passer la coupe na o lié la mozo pesa en autorité donc yango mon peuple périt par manque de connaissances to lingi ko apprendre te to yeba Bible les a apporté na biso autant nga pe yo moko osengi pe inspiration yemo ankolo afumolela yo miso o décoller yango siko to chité na biso ko pesa pena bandeko basi conseil parce que auto ekolobelo ko moko mona majorité oyo ya bandeko basi nde mutu bazu ba mibali ba memi bango na église wana na église wana bazote ya kaka sorcellerie donc biso nyoso to bima ba victime ba makambo wana o mona pena ke mutu aye azo victimiser na makambo moko oyebi na mutu ma côté pourquoi ka anuire vie na yo alors lelo to nde to chité na likambo oyo to zabse ya ndeko jani auti kotika biso conseil ni penal ko porter même na ba binzambi même na basi oyo ba komika na cupidité ya komona kaka balingi mbongo basi balingi boy donc conseil ni to ko pesa bango na journal lelo pour te clôturer la émission. En tout cas merci Ndeko Deo. Moi je pense que nous avons la conseil était au pesa parce que nous devons vivre expérience na vie terrestre oyo à vivre expérience na personnelle bon ko mema mututi na point wana nous ala soko lingite c'est clairement yo simbate oki na o atikali mais souvent ba ko vivre par intérêt à lingite mais pour des intérêts songolo pakala afandi kaka mais azo ça la vie na mususu et ko za la ndeko mobali comme ko za peu de moi si voilà na nekaka basité ozomona mais ce qu'on vit à bongo et au sali bongo et après ozwani c'est ça pour ndeko jani akufit akei parce que tokolo bango za victime d'amour ya bolingo parce que na trempe azalaki na ngo je pense que soit linga qui moi si na été ou sa petite famille là qui a fondé donc banana na moi si na e soka linga ki bango te mais atika moi si on a kala mais pas bala moi si mususu soit pédoc na e na nationalité na e voire même na temps c'est déjà na poto mais soit bané ko accrocher kaka pas moi si moi je dirais que alinga ki moi si na e donc azali victime d'amour de bolingo de bolingo contrairement tout ce qu'on peut dire alinga ki moi si mais moi si alinga ki était et hier abano vivre toujours dans l'espoir que moi si peut-être à changer malgré ba problème à changer ba ofanda mais moi si alinga ki kaka yiti mais sikoyo akeit donc il les père famille bas père je crois ils appellent ça destin et sengaki bongo mais moi ça tikali après ali bangate même ibali o bazo asima bazali na ibana ko s'interroger oui siko basa bongo o mona lobby a autant de ces églises songolo pakala pour un témoignage pour un témoignage peut bana tiens ba vite ba no tiens oui vous comprenez oui yango na zolo baké
chaque berger na bampate na ye na ferme na ye na ba kopo na bodo na masolo mais masolo wana yango lelo ezo sala pasi na communauté za ko avancer ne loko moko te au mona bateau moi li gablo ngo 25 ans bazo tsaka bazo tourniquer au mona ba oyo 10 ans bazo tourniquer comme on appelle bango moko kaka combien de ba filma to zo mona ba passer bazo kanga bango na basi ya batu na bandako vraiment justement on moni constat sali yango na zoloba même ba papa ba maman ou ya biso ba congolais ou ba na poto à plus de 50 ans tout luka combien ba na immeuble ou ba ça ba entreprise de marchaka ou ba engagé bato pas à la rater parce que to lingi vie mo communautaire et puis la communauté na biso église ou pas église tu vois bato mogo to zali na solidarité on a comme tel existe et puis na mangoma on appelle ça exemple que mangoma mi balé ya communauté na biso mais ba yo kanati bandimia oyo bako kende na makamba oyo ti o ba oyo na makamba oyo ti parce que bazali wana eza be élevage na bango yaza berja bezo na bampate na ye aibi ke mpate so akia opère bampate donc opère moi mbongo ba koma na bango même titre ne de mona ka ba fali ba faire ba jibe ba wera ba kofi ba waze quoi et consort ba koma na bango ba ndolema na l'équipe succès ayebana notoriété boye koto mbongo zo kota mais o ba na conscience jamais o mutu esalaka o ana mutu o ayebi jamais bakota na makambo wana jamais be ba jijala batu wana o azana miso omona amoni matu oyoka ayoki en tout cas bandeko eza pasina mawa komona makambo oyo l'équipe oyo ezoleka parce que baka oyo eza ebele bandeko ebele o bazotika biso bakote mususu toyebi te bamboka mususu tozozu basango nango te mais bazwa ba victime ya basi donc basi penza ndeko yango soki omoni penza ke moi ça lingi na yo susu te ndeko ko résister te ko insister pété ça là est fort au changer ta mboka hein aucun no bandela ta zéro parce que famille na yo za na posa na yo ozomona ba famille na biso za pena ba posa na biso donc tozomona ngo ebele basi mingi balingi na bango sunu balité alors eza pasina mawa na yango ndeko soko pesa 2-3 personnes mbote en tout cas to comme na na suka en tout cas na pesi mbote na balandine sur Gemidor TV ba continuer kolanda biso et puis kolanda ba analyse na biso ba décortiquage na biso to salaka d'habitude et ba mbote na bango et puis ba kimia na mabota na bango nyoso merci bandeko na okene pe ngo pesa Simon Mabeka na Congo ba mbote belé alors na pesi pe Majidit ba mbote belé Ange en tout cas merci beaucoup ba mbote na yo belé na bébé ya sika en tout cas nzambe apambola nzambe aya abatela bino libota mobima bambote belé na ngonde ko tokoloba kaka ete toluka kaka ba sponsor pe na kata chaîne de ko yo nzamba toucher motema no posunga biso oza les bienvenus kat na chaîne bobi ba matériel o ezaka facilité donc voilà ya on to senga toujours lisungi na ndenge ya bien voilà alors likambo ya ndeko Jani esuki awa te tokoyaka toujours kotali sabino pendant semaine mobimba ndenge ba déroulement nango ko salama ndenge Olivier pe ndeko Olivier pesi idée malamu ya komona ke soki l'état akozwa makamangwa mais komona pena ke non parce que zape pilier moko ya mboka oyo pena akufi emba oba akufi donc Jani aza mutu munene na kati ya Congo grand terre ko sakana te alors et aux appels likambu et au sala propre na mboka ba mona pena ke non même lobby émission tozara unité communauté na biso za pourri à 100%. Donc makama malamu ezala raté et lobby on de Olivier mutu pas tonga immeuble o boy to mona kawa o azwa sala ba société rien mais mindele wana o biso to mona ka o ba pasteur na bino wana ba mona ka ba sorcier mais bangona to sala ke pa na bango tozwa ba mbonge pa na bango tozo vivre na bana to boti bana e pa na bango bana ba koli batangi e pa na bango mais yo oyo kena ko kanga ba ndoki na église o muna kaka ba sortir na mateya na yo mais sala taba imam le ka batona batika ba sortir ba ko sage pa na yo
Et ça simple. Et vous allez bien. Mais si on continue à l'occuter Nzambe 2024, Nzambe va finir bino nyo surtout bozana ndenge de faire ba berger ou bozana ba nina bino ba pate bo comment otambusa bango Nzambe ndenge muta finir bino a prendre soin na bino. Nango botika la malamu ya bino molobi de nzinga to kutani ambala sima kati na Gemidor TV tozana ga pona koloba pona kosunga pe bandeko ndeko yo tutami na émission oyo place pour mon biso to beti libakundeko leka na kolimisa biso o komeli biso o bengi biso conseil ezara toujours bien yango sala pesa biso force to kende lisusu liboso. Merci botika malamu. Ciao ciao ciao.